Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe. Naye, nalabaike. Bolali. Aïe. Oh, champion local, le bakami, na kolobana, na mingi te na kolobate pona, naboyi. Est-ce que mwanda te? Que son âme repose en paix pona. Yes, yatiki biso donc. Batonyo sa obatizaka bokoko basilika. Bakomisanga mukuse. Lokola seke ya mwana bebe na boyi na ngai kasi. Ndazalaki te na déplacer mukende na esayi bino kasi na zongi na mabele me. Toke okuta bango awa esi balali bango bakitisi kati tina se makasi me tozongi tobi champion local pasola na bango eko pasola. Nana eko pasola baki makambu na toyeli liboso eza makambu ya bana ngaba. Bana ngaba monoko butaka bosisango monoko butaka bosisa. Est-ce que ngai na yebi na kendaki na chango na teli chango kitako na ye na lukunga koto moko koso na komini ya ngaba natali na funa moko koso na kena lukunga na nini koma nini moamba donc kitoko donc yango na bibo lokola moamba ko moamba nde koto moamba nde moko koso lukunga nde kitoko donc bolimbisa na ye na ngaba yoki o alobaki o asalaki pona nini koloba me liboso na présenter une invité n'importe mabanga na ngai sika ya vieux Prosper Bakine moto ya yambo le seul partenaire ya nous voulons savoir mota kosa kate ala kapa ko kisaka ndenge moko na voix qui vient kitola kake betaki déjà kasi mbule beta te donc tant na zongi boye na ye na bi bon na boka na edingende la gazelle yo yangwana kasi na bosante ko baka président le Foudou muta simba ba sportif tina suka président le Foudou mbule beta ndenge na bi papindonga les voyants choix exacté papindonga les voyants choix exacté na ba na émission po boka mabanga bele na stopper na ye esika ya la reine Shakira moi c'est trop makiki mama lopango mama na bango ai molobeli pe e gogola mama lopango mbote mama lupangu na moni lelo za moi kimi makasi na senti que mutso za lupangu na ye azaka fe fier nga azaka vraiment na kimi mingi te pamba te totika ki catch topema ki mukie po oyebi na nous voulons savoir soki lelo eza kotombwana parmi bato batomboli nous voulons savoir la reine Shakira za na kati toyebi yango toyebi ba chaîne mususu oyo ya ba catch soki lelo eza kotombwana to bato bazwa idée ya kotala kati na internet la reine Shakira za pe na kati wana ya solo yango moni sikoyo ke tangu bato wana baleki boyinga na tikeli bango charge mais charge yango bakoko memango te charge yango bakoko sisango te na tikelaki bango vraiment tant donc taka 2023 mobima na salle émission te émission ka ya ba moko na ngola ba blo moko bikie na baki na sala te po na so tala nanu bango po ba oloba trop mais na moni penda kati na nga etake mama lopango kiti yango nga moko na zongi po na ko expliquer kati mama lopango azongi po na ko expliquer ti oui je m'appelle Maboko Yanzambe pasola na bango na yebi ke moni ngala ningaka na sa émission na yo pona so na sa émission na okaka obimisaka ba vérité sengi ba vérité bima donc tout mekano ko kini muke na mbangu po za minute za muke na yebi ke ba oba wala na internet to ko émission oyo première partie na deuxième partie ba oba wala ndabiso na Arc-en-Ciel télévision bozongo mo bimba ba moko un coup une flamme donc na yebi ke bientôt peut-être ba na bino émission en direct sur YouTube donc maman le pango to ba premier belé to kini mbangu tu veux donner l'histoire muke maman le pango on dirait comme si aux ça doit sentir un peu comme le bon aux ça sentir les amis mutango azala na été sentir mais avimba ba ki oboto lo ko mo le avimba kokate na zo sentir on ndo ta vimba na 2 minutes avimba kokate na 2 minutes beta l'histoire na 2 minutes ndenge nini avimba beta makasi et puis ba période ngo so lande la tika pe kacha ndo bunda lisuite abeta makasi kolanda munoko to mi munoko ebeta lisolo etombi étage munoko etonga de andako munoko et comme ça va dire mutu patwa likola jeep munoko siko nzoto sala yango des problèmes mais munoko elobaka de sentir eza nango de olembi o mona lipeka ngo bombi no mona mpandi koma ochango ka mingi na sac
tozela nanu batournoi eya donc mama lopango toujours eza senti vraiment eza de munoko ya vimba ekoki kobomisa ye ebomisa ye mais namonaka lisusu comme so ndenge nani Miss Martha oyokanaka suku te nayebi te azali bandeko no bana basi Miss Martha puis nani Zena Miss Martha ouais Grand Catchies ngalinga kutanga bakatiere oyo baza active yana bakatiere mosusu mpo nolobi suka na mwana te suka na mwana par mama na katiere monene suka na mwana asiku na ngola bambote ebele madere donc bambote suka na mwana azali Miss Martha petit Catchies te aza petit katiere te aza grand katiere me abundaka nde lisusu te nayoka te lisusu te na actualité ya kati donc nga navandi ate mpo nasala promotion ya katiere moko naye kolobela nde kati naye kolobela bakatiesi ya basi ni avimba ni Miss Martha ni Zena babetaka manga na libanga ya kotela siko nga mona manga kotela de moyo beta libanga nga manga kotela nabetaka lisusu mabanga donc po babeta libanga na manga kotela mais il paraît babi ke oyo Shakira akimi ngaba likolo mwana mwasi akutaka ngolo nani boyika kata boyika ye abuta ngola yemba moko okimi obite na bondo bideso na ngaba te kwa nini boyika ye isira te na ngaba ngai nazali katiera ngaba te nga na katiera Congo nga naza mama lopango ya Congo donc na kwa kovanda partout oyo Congo eza donc pe ko vanda na Goma mukomsu pe na kolongwa awawa na kovanda na Mbanza Ngungu na kokoka no kovanda na Kikwiti na kovanda na Pai Kongila na kovanda pa sa lopango na nga su mama mama lopango ya nde mama lopango ya Congo de Congo mobimba ngai ne leader na ko expliquer biso obi ngaba na yeba te ngaza mama ngaba te eta msozo welela ngaba nga na ko welela ngaba te ngaba so tangi ezali na baveni na baveni ngaba na ndimi te ke eleki 30 to eleki pe 50 te eza commune moko eza mukie siko mama lopango ko welela lobana welela Congo kote kuna ko no welela mingi ana Lubumbashi kuna donc po kuna na yebi ke ezali province pesa ya munene donc ko welela ngaba te mama lopango siko yo beta matola ngaba baba petit katiere mama lopango susi ndenge eza na yeba boy yo za mama lopango donc qui dit que champion du Congo donc ndeko ya Sibolite champion du Congo yo pe ya baba na mibali yo ya baba basi ti lelo ba ko kobeta yo te po babotola yo sikoyo mwana mwasi oyo nani komwe nani boyika auta ngola ye premier komba abeti ndeko na biso avimba moko ya basi lokwayo ta yo zaki na ngola na simatika ki abeti avimba asala ke mission na ngai aisa ya beti bon asa dit pour ni contre boyika ko utana ngola te ako beta bakatisi ko katisi ya awa oyo azali alemba azate pona kati ya Congo to ana bakatiera makasi vous comprenez to ana bakatiesi penza ke o katiesi atelemi mutatali ke katiesi ayaka utangola te ayaye ko beta ba ngala utangola no to mona bakatiesi na ngola boyika pasa ne katiesi ya ngola mais azali katiesi ta ko ya boya bano beta bakatiera nyonso bomba na yena avima na kati boyika akitaki na ringi nga tala ngona ta kati na ngola tango babundi pe mesali ye azubisaka na ye akimi na vimba atangi ndeti na dizi amati te umesili eza teke ya betaki nani avimba abetaki avimba te ye nakangaki bisaka na ye akiti na ringi avimba melise pema akimi bafana na biso bazotala baémission na biso ntango moto alobi likambo verifie na internet mpo nyonso ekoma na internet bon mpa bato bamonaki ntango ya ye alobi na émission avimba alobi pete batala komba avimba contre boyika comme ça bapesi baréponse na se ya émission bon mama toza papa mingi kuna te bolimbisa ye bokompaka na kati ye question wana parce que nazokoyela temps te eza moke amonanaka rare ndenge na 8 ans kozwa ye boye na atake mbamba bolimbisa tokokia na dossier ya bakatie bandeko na ye bakatie mokolo mosusu tozwa na dossier ya ngaba toye na ngaba lelo ngaba toyoki il paraît eza na bakatie moko bakritike nini kati congolais bakritike yango sérieusement le bato ngai na mona bango na groupe na moko ngai naza jeunesse bakatiere
na ça que monsieur ba quartier na kutana na bango na kati ba groupe ba quartier bozo katela ba sali ba mbote la mila ba respect ba saka ba grand maître mais ba lobby ma be contre catch et belé est-ce que tu ndima bino to ndima o bomba lobby. Ok, au moni ngane na zabo lelo na quartier na za fier na itake mama lupango ya Congo na lobela kakachi na lobela ka nyonso mais na okoma ba age moko boye na komo yo kasoni na komo kasoni na ndo yoka na moni na komo koma koko to na komo koma koko ki bo jeunesse sili batu baba na kolubaka na kana ba kisi batu bakanga ka ndoki na famille na koluka munazwa raison moko boye pour kacher sa cérémonie azalaka te eta que maman lopango soki kacher aleki na cérémonie te azaka kacher te premièrement kacher oyo akata soso mutu te azaka kacher te biso dokuta ngo bango te babandai kosala yango tangu biso pe toye basali biso lokola basala ki bango lelo yo ekomi ke kachi na bima kacher basaki nga cérémonie te tozo kama cérémonie wane uchu wapi tozo kama lelo kachi bazo binisa bato biso to kota komba ya kachi mais il paraît muta lo baki bongo yepa binisa bato na bari mais oui ozo bomba pourquoi mettre côté le combo mais côté le combo jipet ala ta jip ngai le combo aza jipet ala ta jip wana père nanga en plus ya nanga ya babi aza kacher féticheur oyo biso to landa style na ye soki ngana badoble lozo so bete bo ataka bu tu za kisite ya kisite kacher sa fétiche za ta to moni kacher a mettre à coup de détité ya mundaka te atali yebo asaka na kisi asambelaka o menga pe asambelaka ti bonga asambelaka te bakanchaki asambelaka o nasambelaka na mona pasteur nasambelaka ngai boka makambo ndenge ezondimawa ngai kotanga kombo papa bino te pa église ya bato baoyaka suki kotanga pardon kotanga kombo te pardon kotanga te toyo kima église yana lidera pamba toyo kima kotanga kombo te église ya bato baoyaka kima yaya Shakira azalaka pasteur mais c'est église yana ekweyisa bato fort te omoni balobi pesa ya kaisala ya nzambe ngai o nazosala soki eza ya kaisala donc nasalaka se kaisala puis nasalaka ya nzambe seke nasalaka ya nzambe donc o nga nasalaka ya nga o mpe bango basalaka ya bango toki komélange fami mobimba te ke biso so tozalaka eloko moko petit frère nanga kokopi mpongo asala théâtre na ye akotisa ekisi yango aza na succès te mpongo azala na succès nga na kacher te mais quand tu as un documentaire déjà depuis le jeunesse nous qui dans na makasi moko bonde ba box ba ni est-ce que box ça tu as makasi na ezene mo ba biloko kati te biloko kati ata kati na ngande na bunda ka marege tout na ça na fétiche papa na nga bwaka mabolongo na se asambela po na nga donc na différent ba on s'intéresser non pour le bique aux ya ping pong mais ping pong succès oya sala na Congo awa wana boxer tala bidon ping pong ande osala papa na biso akota ka jeune ataka mabolongo na se asambela po na bana jeune on sala ke ping pong le fo munene ba mais oui ekanga ma epete po pa nzambe nyonso ça possible akomela pe fo munene nzambe boite te fo munene ko la reche ke a passer to banana libanda ping pong ande saka ya solo te saka ni ping pong azaleki na swinga na za gare saka za kokoti te swinga na suka pembe te ping pong azaleki bandideni wana makamna bino ya famille talingaite oui je m'appelle Maboko Nzambe na changer ma solo na zongi na lisolo bise ya kati sikoyo awa balobi boy mais na ba mettre côté le komba lobi ndenge yo moko totanga kombo ngana tanga kombo te na boy na kamwanda azwa ndika bambangai donc alobi makambo bele oui au défendre madame mais yo ki le moko pe lisusu ya ba panzisango aza pe kachere mais akomi panzisango mikolo yo azalaka vraiment champion voilà papa na biso ya lumuso yepe akoti makambo yo pe ke ba jour de Kinshasa yo jour yo comme ozongisi sensible comme critiquer kati tenga ko critiquer kati tenga na katia na botama katia na okufa katia nga na beta batu ba coup de tête ba bela maboma ba kota hôpital sen pepe na katia te
bato bayebi yango na mbomisa 42 bamaka na sala na beta bato boyo beti mutu mouvement papa zemelongwe na katier te wana na katier te bana ngaba bayebi yango bana ngaba bayebi bana komune kisasa bayebi bana kikole bayebi bana matete bayebi comprendre bana lingwa la bayebi ponga ba commune na vandi commune nyonso po naza locataire te naza mama lopango na catch. Mais la vie normale, boy, au coin de locataire. Locataire, papa n'a pas passé, futa bangote, bon, tu vas locataire, tu foutais na lingwala, tu foutais li commune Kinshasa, tu foutais li Nangaba, tu foutais li na mateto tangaki kinkolo tangaki otangi bisike bele. Donc na ate que na o la bdo ngana mwana ka ya matete te bana ngaba boloba o metulaki ne pe koto. Bana kanyoka bana bana bubu yasa donc na futela kinkole tu wana sanga nini mbo nini komo nini bianga aponga mwenge navandi na mwenge tovandi na ndakala sikoyo na minicho lupango na révolution numéro 2 yoka numéro 2 ngai dai papa mnakoma papa lupango na révolution yo de komi mama lupango ya Congo tozonga muke lisusu la reine Shakira lelo avimba pe malgré yo koteli awa ya kombana na boyika mais avimba lekaki na ba TV na biso surtout biso bana arc-en-ciel alobi aboya alobi ke nyonso oyo ezalaki wana autaka prison ceci c'est là avimba koti prison après combat avimba ke prison na 2020 communine championnat na 2017 et ça vraiment distance moulay autaki prison mais c'est autaki prison moi faillite ezalaki c'est là mais les là se préparer aloba boye Keller na beta qui est à Moussou à se préparer qui dans le cas il y a bien Moutouna et na bana na ndako la première à se préparer yo mi charge on za charge on est obligé à chaque jour faire ça l'entraînement pour la défense soki bango ba ça entraînement ngape na osala soki bango ba kota ngape na kota ka pour na défendre ko batela la reine Shakira tu peux dans le soleil temple du soleil ni temple du soleil. Bon, nga naza sur na temple du soleil te ezali club na ngai naza fondateur na kati ya temple du soleil mais na minito na temple d'action royale pe nazali fondateur adai tango olongwe temple du soleil yo fondateur okimi yango te na kimaki comme tel te na longwaki officiellement mais nasali temple d'action royale. Temple d'action royale. La reine Shakira, temple d'action royale. Temple d'action royale, eza ko mama bien kitoko sauf que na voyage Shakira tout ça la 4 mois libanda depuis na ye na banda ka activité moko te ndenge na bisem non ne bande dike. Pour ça na ngezala ki na tala. Bato ba loba pour na landi YouTube, na landi internet pour bato bazo loba ya koboyanga bazo boyanga ya koloba boy. Bazo bateke parmi bato batomboli 4 na 4 internet na YouTube la reine Shakira za na 4. Bazo bateke la reine Shakira ndenga zawana soki lelo bandi koloba bayoka bango te. Po makambo loba ezanga tina. Na landi ba mission ba de beya ba makambo. Bato ne likambo susu ya pense azo pesa na makambo azo lobe kokanite. Te ba makambo ezanga tina. Donc on est solo la moninga internet loko lo solane en face à comprendre loko ya bande ko comprendre te atika na no so te ana bande ko tune likambo bonde des araboye bongo ndenge kala bande ko sala émission seulement ba fanatique na ngana se ndenge ba sa commentaire oui ba commentaire ba sala na tangi na pesa mo journaliste poser nga ba question oyo eza ba fanatique na nga zate ya batuni yo ndenge nini siko ba entraînement ngai ne mukongo na ngana de beta na sete bo donc oui je m'appelle Maboko Nzambe la reine Shakira tout ndambu lelo ozana ceinture toujours mona liboso za kiso kito yeboye osala numéro osala boye est-ce que la reine Shakira osala kaka bonganga na ça kadaza katia féticheur ici. En plus, la reine Shakira, ce que nous avons sur le numéro, il y a pirate qui est comme appelé Ebele. Il y a le couteau, hein? Banganga, il y a le couteau, Panzani, l'internet, le col en Ngouba. Donc, imagine-toi passer en église à Bimisimbo, à Bakay Bandi Bawele. Mais si Katia à Bimisimbo, à Babouaka, Boyo, Mbo, au deuxième monde. Soit il y a passé au thé dans l'eau.
na otanga na kuma pasteur on te mena mona kiango asali kana ndenge bino bosalaka biso tosala kutu bongo ya saki ya mabe nango oyo asaki penda ya mabe nango bon ala penda bon na ko bandenge na ko pour témoigner magique te ya na ko conseil na pasteur wana da kia voilà pour témoigner magique miracle magique cantine magique en tout cas pasteur na kati église ozo pour invoquer esprit de voleur volé pasteur na kati église bandimi bavandi osengi cantine ya mabota osengi ekechapre otie maboko odosambela esprit de voleur volé et pasteur après beaucoup de Shakira zo critiquer ba pasteur non tokomi wapi pesa position moko la reine Shakira sa mama lupango ya Congo Suisse féticheur pesa position na yo botika ko fingisa na bato musuka tosambia nzamba solo na babiloko wana ezo fingisa na bato bosambia nzamba solo ezo yeba na lisusu te pona église na bato ba ko luka nzambe na bosolo ko bakende lola mais yo bimisi mbongo na yo wuti na deuxième monte obwakeli bandimi bambongo wana to bimisaka elongolaka ba aja batu ebomaka batu eliaka po mbongo ya pambe ezaka te mbongo etambolaka na makila ntango soki abwakaki mbongo baeglise bapasi mutu moko ezalaki nde na nzala alokoti mwa sanfra wana ake kolia tala esenga pasi esenga pasi makasi en tout cas bolimbisa mama ezosala pasi bapaster topesa baposition soki oza nganga zala nganga bato bakoluka Shakira te bakoluka ebele donc okobalanse mpe nini omona bato nanga bavandi wana bape bandimi nanga yaka teke il faut kaka banani banani kombaki paster oya liboso yesu aza grand prophète bandeko nanga pardon vraiment tobimisa komba yesu na makambo toosala nga nalobaka claire nalobaka boye te nga na mwana ya bakoko na mwana ya Simon Kimbangu prophète nanga eza Simon Kimbangu mpo na moto moyindo babili bible oyo totangaka nga nayeba natoki bana mike balobi papa na mama nde banzambe na oyo ya se mpo na ngai papa na ngai na mama na ngai bakoko na ngai ya original eza Simon Kimbangu mpo baa bayindo lokola ngai bango nde baa banzambe na ngai ya se yo soki oza kokroire na yesu eza mpe problème te eza ndenge balakisi yo epa papa no na mama no mpo bonde baa banzambe no ase bayebiso te biso yeyo nga mpe balakisaka nga mpe ukote wana mais ntango nakoli na comprendre boyebi ye ozokomprendre mpo mwana moke balakisaki nzela mais soki mutakoyi balakisaki su nzela te mpasi na nga na motema nga ezake bapaster topesa position bozofinga biso na baeglise na bino bozopesa bato bayepa na biso toza bandoki mais bozosala makambo biso tosalaka un paster azofulaka bimisi moto ata babi miracle ya nzambe oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Donc, quand on a un sujet, on a pardon. Nalingi nangaïté, champion local, alégagi, alobi quand même vérité, ça, bokabonité, vérité, bokabonité. Donc, ngape na mwana inangango me na koti makambo atenga na yema mbakati to juste to beta masola na ngeka na yeba ndesuki mo musale sala makaka na bonganga olbike parce que ba faux ya ba faux pe comme belé ngo ko baye mais la reine Shakira ba ko comparer ngo e ko koma kaka ndenge mboko donc pour ko sala te plus 243 89 60 66 473 benganga ngana to ko solola pona musala to problème oyo zanango physiquement et puis spirituellement oyo ozanango benganga to kosolola soki na kokoka na soki na kokoka soki na kokoka te na biso teke eza na nganga nyonso kutende akokaka musala nyonso ya na bamisusu baba spécialiste kana mamitali mbongo ya na misusu baba spécialiste na makambo etali babolingo ya na bamisusu baba spécialiste basalisaka nini mbasu nzoko basalelaka nzete pata na temple bikeko za nzete na bato baosalela mbasu na biso bato oyo topelisaka bougie totiaka nzete yani teke o bango loka basalisaka mbasu na makasi ya nzambe bango kuna bafukamelaka ekeko wana ya nzete te ya nzete la reine Shakira makasi basalelaka mbasu ezala mpe kana biscuit oyo tezala kolongola mbasu ezanga biscuit te
Bon, peut sa déposition. La reine Shakira. C'est la reine Ngani na lingi soki na tindi émission on na YouTube et que bato basali ba commentaire basengi na ya kozwa yo osala numéro. Est-ce soki na ye kozwa osala numéro o osala numéro? À condition bato basenganga. Ouais, ya on a tenu question. Basenginga na kosala numéro. Soki na linga so kosala numéro te po et commis. Donc et comme le col a marché, il y a ba escroc, ba venturier, ba maître spirituel paye à solo. Ba féticheur paye à solo. Donc comme le col a marché na biso nyonso to sangani. De mutoye ba suite na ya za frère, na ya za fou. Ba pasteur, il faut critiquer tous les pasteurs. Il y a des vrais, il y a peu de faux. Il faut baleki bé. Ba fonde baleki bé. Baleki bé. Pas comme si comment c'est quoi carton sardine il base longue pas bénéfice. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko Maboko Yanzambe. Na évité na lobanini la reine Shakira. To me kana ko beteli silo muke. Soki batangeli yo Tchango. Babi otanga ba club oyo mona ke na Tchango zo pesé. Oko otanga ba club. Na ebi kombo ya club ya papa na ngai mazo te. Un club na epo maintenant azo pesé, mazo zo pesé 5 fois champion azo pesé. Club ba mazo. Club nanga oyo boso club nanga. Haute tension. Panga yeba na haute tension ya Zimagola. Ouais. Club nanga haute tension. En tout cas félicitations, bato former ba technicien na ba Korea, na ba maître qui est à solo. Aussi totali ba PP, totali ba loboko, totali ba poison makoma, totali makoma totali bango en tout cas vraiment félicitations pour na ba club nanga wana. Na puis kotanga la susu troisième club ya banani na Tchango. La club ya banani na Tchango. Bon, na ebité club abali passa balibakisa na ngaba, balibakisa na Tchango. La champion li passa. La champion li passa club na bango na ebité so eza kuna na. Ondima pe bango ba club makasi pe. Club na bango eza makasi. Po bango ba mapassa baza makasi. De bango ndika ba. Baza makasi. Ba katia féticheur, loko anga. Ya te que féticheur pour les qui na te fait bandi ko sa batu te ngana féticheur te ngana ke na l'église parce que na tota matinga loboko ndena ki ko bunda kati non. Nous sommes les féticheurs de ma. Et ça la nini. Parce que là on comprend que on dit papa biso kala on ba ba katia loko là ba papa ba ko na bango déjà ba na posa ba sa nini. Ba bo makatia. Ba bo makatia kufa na. Comment nous sommes loko ba venturier. Tandis que biso to landa nde bango. Po on nyoso to sala eloko nini ya sika o biso to sali. O nyoso to sala ka. Yaga o bango sala. C'est ça. Nyoso to sala ka. Nga bandola ta jipite. Si on a doka jip c'est pas papa nga potolo kombo. Ah dai ko to kom dalaksa ne wala ta jip. Ya bandola ta jip parce qu'on a bana ko lula. Ndenge ya lata ka ndenga bunda ka ndenga ta suba beta phase mo bo. Pe na komba na chaka. Non lula penda style wana ya katia féticheur na nzoto ya papa nga potolo kombo. Parce papa potolo kombo bi ye nyoso wana zakane na kista asala la nsu ndenge ni menga sikoyo tamsunga na lekane ponga na bike nyoso opso to sala ezali oto kuta yenzo ka abanda suka ni ayo lekani na vitesse wana kia foti na ngati abebisio papa bebisi mwana ngala déborder vitesse donc abebisi mwana toyena na mwamba awa esiko na mwamba te baliboso te balukama sibo club wana ya mibale eza club nanga lisusu tuva chancer ya bingo motangi po tuva chancer za kozoma ki di baza papa loko atika dia mambo kati maki balokola yaki tuva chancer ezali po ba tuva chancer to chaba kombawa de maki di batemisi bo rappeur normalement babi oya moni papa moni mwana seka moni papa mais yo po trahir papa hein parce que dans une émission papa tant ba retourner mangba babi soki na kotika na kotikela ni Makidiba ni Shakira pa wana nde bana na ngai na zeba te na pesa yango pa ya nani mais tant papa wana ande ko lobela sentir mais tant papa lobi na tiki club yo ole omona valeur eloko papa wana bete ko mpanzi club ya tout va changer ya papa du moto na ngenge et puis misi ba